Vous êtes sur YoNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading. Action. Voilà, ça commence bien. L'histoire vraie, rencontrer un frère qu'on va essayer un peu de voir avec lui. Je vous signale que nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, notre cher beau pays. Et là, nous sommes dans la commune de Selembao. Je ne sais pas trop l'avenir, mais on va prendre beaucoup de détails avec l'intervenant. J'espère, je crois, à la maison. Bon, vous allez décider. En fait, benga maman, benga papa, tout comme moi, histoire vraie. Auto, mais quand repartager les lots avec un frère, vous avez histoire vraie. Beaucoup de détails, eux, ils n'ont pas naïe et ça l'a bien. Voilà. Mais pour commencer, on va dire d'abord un grand merci à grand monsieur, grande dame, où baza toujours motivé, ça a biso mais fort pour tout qui a toujours les bossos. Merci d'être là pour nous. Merci à FBT Misalane, notre sponsor officiel, d'être toujours là, motivé pour nous. Merci beaucoup. Merci aussi à nos partenaires, le bien-être universel, au Vivre pour les autres, avec la présidente Cynthia Ali. Merci à Mon Dernier Espoir avec maman Mireille Capave. Merci beaucoup d'être là. Merci aussi à Fondation Solange Étoile avec maman Solange. Merci beaucoup. Et merci à Las Belma Pendano avec maman Zizengwala. Voilà. Si nous parlons le même langage, déjà, l'histoire vraie, ça commence bien. C'est notre rubrique et c'est notre premier numéro, Histoire vraie. On va prendre avec notre frère, Histoire Moko, où il y a récemment. To panzante kenaye to sombi kini ya makanisi naye et ça la biso bien beaucoup de détails na kati numéro na biso et surtout que notre premier numéro histoire vraie. Donc on dit fondez biso caméra. Papa Gilles, bonjour. Bonjour papa. Qui meza? Kimia vraiment ezali pensate papa. Kimia te penza. Kimia ezali par rapport à makambo yo. Ekomelio. Et comme elingai na ndako na ngai surtout na vie na nga. Surtout na vie na yo. Tozaki na rédaction na bande ko na biso. O tozami ya BioNews à télévision. Neto mona ki coup de fil na bino. Et notre rubrique comme c'est notre premier numéro aussi, écoutani directement na histoire na yo, histoire vraie. Le quoi na rubrique na biso to banda ko beta li solo ou ezé solo. Et on m'a dit tant que je appelle ou non, donc on profiter pour ils ont la première numéro na biso, donc ils ont la manaka na biso ya liboso, histoire vraie. Tous ceux qui appellent nanzela ya singa, neka izalaka, lisolo ngwezanini, bete la biso to kabande ko baota la biso. Bon, bazwa quand même une idée sur yango. En tout cas, likambo ya kokama vraiment oyo komelingai. J'espère naza mobile. OK. Naza pe na foyer nanga. Oh nga na sala ke take mona soka koli, faut le ngabo ba parents sa foyer na yo. Ouais. Alors naza ki na moi ba mes tanti moko entre ngai na papa oya botinga. OK. Ton père biologique. Oui, voilà. Et ça qui va mes attentes, c'est que ça qui te soit qui te bunda qui n'a non. Oui, ça qui te ngaï na senga qui est loco à promettre ngaï. Maintenant après ça qui ngaï en côté, il y a quoi qui était nga na siliki. Mais tandis que na silika qui était peut-être que na deux jours on a benga qui wana te na zanga qui quand même crédit. Mais il y a mon chamo mabe. Au sengi papa loco, papa pesu en côté. 2 jours et puis si moi il y a un espace où bosolo litena papa papa monique non kangi kanda c'est ça. Ouais. OK. A monique na kangi kanda mais OK na kangi kanda te peut-être na zan qui crédit na zan qui méga pour na osale ba rappel. Par rapport il y a des demandes na yo. Ouais, peut-être makamna mane ko sale bane ko permettre ya te soki na bimina zo temps okuta na ye. OK. Mais na ko vanda ka boye c'était lundi. Na ko s'appelle ya papa. Papa bengi ngai. Olia tout na ta mwana ye comment ba jour yo monanité et le côté unité mais nazaki si puis papa benga bani ko finga ngai bani ko gangela ngai comment yo soko si muté loko ba pesi yo te osiliki
nalobaki ata i oyo te nayoki ka ti agangilinga fingi etake papa nde balobaki bapesaka papa tort te akataki na ye ntango akati nzoka abengaki mwasi na ngai nayebaki te nauti priere nazokita nabite na papa leki na biso papa leki na biso aluka bafandi ngai makambo nga nayebaki ji boni abia ndenge namonana te nabite papa leki naza na ngai suite abatali kaka nde yango moni namonana te mais naoluka journée moko nakoya wana nameka kosola na papa po papa abengaki ngai afingi ngai donc nayebi kutu eloko afingile ngai te namoni mpe nasalaki te oyo nga nasiliki mpasi nasengi eloko abo kopesa ngai vraiment esaleli nga mpasi nazalaki na esengo te nazali vraiment na esengo te entre temps ndengi papa abengaki nga bongo abengaki mpe mwasi na ngai ngai etika mwasi na ngai papa nga abengi bongo kokende te parce que ngai nde mutu nazalaka na yo nayebi oyo papa kooloba no ya malamu to ya mabe oyo akooloba papa koakizenga kaka ndenge afingaki ngai makambo ebele afingaki ngai wana ntango abengi deuxième tour mwasi abengi nga lisusu nga abi te soki okende semi tozala na nga moko mwasi na nga ntongo ekomaki lokola dérangement dabandi kobenga mpena plusieurs fois azobenga bi te nakende koyoka soki papa abengi nga Voilà, papa, on t'a dérangé. Papa t'a dérangé. Au kilo naïe. Ok. A t'a dérangé de façon que à ça la nuit pour basso. Basso, voilà. Tant ma kéwana. Madame attend accueilli à mon accueilli. Tant à mon était à mon grand-mère la bise avant qu'il y banda. À tout nier. À grand-mère. Problème est sali. Grand-mère a seki. A dit zela kaka oyoka yomoko. Papa za. Bengai. Madame nanga abengi le tazo benga yepe azokota tanga akota pena ndako bandu solo ngai aboni bien abani ngo wakize madame nanga yo yebike ngana zonga awa umona na kate bwena boye alaka tuka aleka kepele rakosa mwasi ezalaki simple abi papa bimbisanga na kati o parole te ngana kati ndako naza mwasi naza na mutu oyo abokolaka ngai na mwana alors tovivaka na sous d'ordre na ye soki alobi sala boye tokosala soki tosala boye te tokosala boye papa ndangeli ye yo fo ozalaka pembe na mama oyo parce que mama oyo bino boza bwana oyo aza koko na ye direct mwasi abaki na te ngai alingaka koya awa te mpo mobali na ngai abana nga toyaka awa nakokondaki te mbala mo papa alobi voilà eloko oyo mobali na ye alingaka toyaka awa parce que aza na basi koto nyonso ngai mona vanda namona basi bazobundela ye en tout cas esaleli nga vraiment pasi te papa bandi koapprendre ye bamakambo oyo il fallait pas papa aloba yango pa mwasi ya mwana na ye oyo eza kutu ke mwana asali yango te ok tandis que lisolo oyo nga na partage na bino papa azalaka te soki lelo ayaki sele mbau abetaki pas même 5 jours nga na vana papa boye te papa banogangela ngai abanobela ngai n'importe quoi napekisi makambo basi oyo mokolo moko te papa abenga ngai atinda ngai amona wana na mwasi ayebiki na mwasi na ndako mpe loko akokamwa na vanda na papa azoloba na ngai mwa oyo soki esili ngai fo natiela yo mbongo na enveloppe tobima pa bamwasi na yo yanga na sage ngai naza boye sinalinga na pa bamwasi na ngai naboya na ngai batiela ngai 10 francs 20 francs kolobi ekomaki tosensilaka yango papa azalaka na voyage nakenda ngai na koleka mwasi na ngai naboya moka bapete nasalaka oyo esilaki nasala etake mobali titango papa lobelanga bongo nayokaki kaka na misu ka camarade na ye nayokaki kaka na meteli na ngai alors papa a découvert basekret moko pa mwasi na ngai nayebi te soki eza envoûtement soki eza makambo ya molili soki mpe eza normal nayebi te koma papa boti mwana na ye ya mobali oke koyebisa mwasi ya mwana na yo ke ndenge oza wana
Ndenge mozawana mwana na mwasi na mobali na yo azaka na basi zinga koto yo na telisa mutu mwasi na ye ayebisa ngai ke ye bazalaka babimaka na Gilles aboya Gilles mpo na kindumba. Ok. Tandis que nakoki kowanga na te fille wana azala mwasi na nga afanda linga mwasi na nga azali na ndako nabeta na ye 5 ans wana nabeta kutu bali nazalaka na lwila mpa na biso babaki nga mbasu batraite nga nde nanoviva na fille wana ntango namoni ke bana basi etambola bango ezalaka nango bien te nde natika ye nalinga mwasi na nga oyo de mwasi na nga oyo nalinga ye na 2010 ti lelo toza na ye na 2023 oyo nde papa ye koyebisa ye basekret oyo esengaki ayebisa ye ya mabe basekret oyo papa yebisi eza basekret eza ya solo to eza likambo eza ya lokuta te basekret oyo papa yebisaki ye eza ya lokuta parce que nga nde naza boye soki nalobaki nalanda loyenge soit ya famille soit ya papa na miniti oyo nakozala mwana moko. démarche ya papa eza nini mpe posa na ye eza nini? Posa ya papa na ngai oyo ezalaki posa motema na ye nde afundi nga mpa mwasi na nga ke nga naza ndumba ali komona mwasi na nga na ndako na nga te azonga mpa na bango olie baekize mwasi mais papa akize mwana na ye nga mwana na mobali naza deuxième fils na ye oyo nazalaka na ye a tout le temps ntango nyonso kozala na posa na ngai abengi nga na koya quelque soit naza ya kolala naza ya kolemba ata naza wapi na koya na rejoindre problème oyo aza nango na papa alobi ba n'importe quoi mpa mwasi na ngai en tout cas ya mabe alobi mpena ba n'importe quoi ya mabe lelo oyo nasibi yango mwasi na ndako aza te mwana nga aza te de papa abobeli ngai foyer na ngai na ndako nayebi te soki nakosala nini to nakoloba nini nabengi banikolo na lupango place nafutelaka bino boza mikolo boya kobondela ata mwasi na ngai mwasi aboya koyoka nabengi major moto kutela nde lupango moko nabengi mama lupango mwasi aboyi koyoka donc aboyi koyoka nakanyika maboko natala mwasi de nakomprendre que jite eza nini mwasi esinga baeffecte po papa yebisaki ye pe implice abengi mwasi na telefone yo oza kaka na ndako wana papa nazaka na ndako donc yo kaka nalobi na yo ozaka na ndako wana nalobi na yo zwa biloko na yo zonga mpa na bino. Au moment où nous parlons, maman a zaké dans ndako na mwa. Toza na ndako na. Ndio benza mama. OK. Toza na ndako sasa nazaki na mwana na bongo mwana ngai. OK. Parce que mwana ngai ngaza na mama te ye papa nde. Mwana na mama te papa nde mwana matangaka lelo pasi ngamu na siviaka ye na tonga na musaka ye abongami tututu nakena atiki ya klasi mais c'est na moment oyo arrangement na yebi te azotanga to azotanga. Après moi si kokende pa na bango yo réaction ezaki nini pa papa? Après moi si kokende pa na bango en tout cas nazalaki na réaction moko te pe les choses graves ngai na sola na mwasi etake mobali ya mwasi na ngai nazosola na ye mais les choses graves namoni ntango tozokosala mes attentes na batelefone ekokoma bavoice oyo nga nasola na mwasi na ngai ekomi mpa papa na ngai. Donc mwasi no mutao tindela ngai mwasi na ngai atindeli papa na ngai bavoice donc mwasi atindeli papa na ngai bavoice sikoyo ntango papa aremarke ke te eloko oyo nga nasali seka fona bengisa famille na ye bayeba makambo oyo donc epa ngai moko. Donc en fait papa na mwasi na bakomi même moral. Bakomi même moral. Donc papa bakomi même moral ngai mwana sikoyo. Papa a réussi na ba démarche na ye. Voilà. Ngai mwana nazongi sima. Ngai sikoyo mwana nazongi sima. D'ailleurs ya remplacer nga. Mais justement yo mwana no mobali. Ozo comprendre papa ti souci na iko na yo. Je papa ezali juste. Vous allez bien pour kabwana. Jusque là oyo papa sali c'est ka souci na ezalaki depuis kalake. Naka bwana mwasi nanga. Pour a gagner nini pour azwa nini? Nayebi te so ko gagner nini to azwa nini. Nayebi te franchement. Nayebi te parce que na ndako nanga
na dépendaka na nga moko soki nazwi tolie soki nazwi te tolia te soki nazwi nafuti mwana nga minerval da tovivaka na palin na ngolo nzambe ngai nde naza boye papa moti biso bamama ebele papa nsa biso bamama ebele bamama nyonso oyo papa boteli biso soki batuni bango kaka ngai j'espère ntina naza boye oyo bakota na baréseaux sociaux bakomona bakoyebake wana nteli wana kingani nazalaka na bango très bien barapport nyonso oyo baleki na ngai babengaka ngai bapesaka ngai mpo bayebi ke ngai naza yaya nayebi basolaka na papa. Maintenant naso comprendre te oyo ekomeli nga pasi na motema kolia na ngai ekomi na pasi tandis que mpe na bandeko kobela naye kokuta na makambo oyo soki oza na maîtrise te c'est pour cela omoni ebele baperitaka ba vie. Tu as quand même le temps de parler avec ton père. Bon, nakutana na ye le premier jour oyo ayebisaka mwasi na ngai bamakambo wana ba n'importe quoi wana ayebisaka mwasi na ngai nazokota wana mpona tuna papa makambo nini oyebisi mwasi na ngai papa silika abanda kobenga na ngai nakota natema kuna po tia bima nyata ngai naza na depota ya opération papa nyatanga na kota ya opération papa leki na biso wana tozalai na ye wana otokutanaki na ye wana banda kopesanga ba news ya papa nde abimisi ngai ti libanda aya azwili ngai lipapa nde na mataki na madami na ngai toyei kokontinue sikoyo débat na ndako na nga awa ntango na continue débat nazobondela madame madame tellement aza monté ayokaki voilà donc azalaki déjà si donc namoi kutu makambo na koloba te akomaki déjà si donc na tension moko ndenge il faut akende kaka. Mais selon yo, qu'est-ce que tu en penses pour la papa na yo? Bon, toza ba Congo soki balobaka vraiment keke bachanzaka mpena dekolo nga na kochange ekolo tozaka bakongo ya bato ya bandundu soki bamboka oyo ya pembeni kaka ya bakongo vraiment eza pasi donc nayebi te papa aganye nini parce que na minute oyo papa détruire nga foyer na nga yanga lelo ekomi mabe papa biologie nazoloba no papa na nga oyo abota nga papa na ngai papa oyo abota nga nakolana na pasi mama na ngai Germaine Ngoma bokola nga na pasi bakoko na nga babokola nga bakenda papa non nga papa na nga voyagea atika nga na âge à 3 ans je crois 3 ans à Kepoto atika na âge à 3 ans à Kepoto mais maintenant sikoyo naza na 37 ans abeti 34 ans na poto na 34 papa abeti na poto nga natalaka teke boye papa kotanga akoki kotanga yi na promesse moko boye so na beti mwasi na nga lisolo na bite mwasi na nga kwajanga papa elika na mutu azaka mutu malgré ça papa eloko wana elamusanga so katinga na promesse pe eloko mwana kokamwa soki papa na nga aza na poto tosolaka na ye par rapport soki aza awa soki aza na poto donc poto bengana ndenge eza pasi mais soki atima koneka awa na Kinshasa ava zonga il faut abeba kaka na moto moko surtout nesi nga nde naza boye kobeba na nga na papa na ngai nayebi te parce que nayebi tina koloba nini papa na nga tindala nga basi na ye nyonso nga nayebi bango na mokolo moko te nakenda pa mwasi yana boyeboye nakesala oyo papa tindinga soki mbongo nake natiki mbongo soki elamba nake natiki elamba nde naza boye bayebi nga très bien na oyo ekomeli nga nayebi te soki papa azalaki na ide nini soki pe papa azalaki na posa nini ou soit séparation ya nga na mwasi na ngai pa papa ekelobela ye nini nayebi te po bato bayebisaka ngai kaka ke papa na bino alobaka mwasi wana azalaka mwasi ya mikolo papa ayebisaka bato amasa age na nga te mais tandis que mwasi na nga pas même 30 ans pas même 30 ans pas même 30 ans mais aza mwasi ya mikolo aza mwasi ya mikolo aza mwasi na nga
na yebite moi si ni to ko za na ba mo to ko linga na yebite donc si tu comprends moi mon qui papa zola na moi si na ba wana ne ba lobaka ka kete secret ya motema ko yebisa moto te OK nga na ko yeba te so na moi si na nga ou pas na yeba te na ye moi si ye mo ko yeba ndenga zonga pa na bango soki bazala ba mes attentes ni ba mi balé soki bazala ba application ni ba mi balé. Donc, du coup, en fait, ce qui est vrai, maman va baisser ma ramounon sur ma solu, ma ramounon sur le na papa. Aya bête le dit directement, ya kami bilo na ya. A bête linga ite, écoute, nga na komi ko forcer eza nini asiliki. Kene ngezala akete ya papa e dala ba yebsinga lik makambo boye. Est-ce que makambo wana eza ya solo na moi sans passage, moi ça vous savez combien de temps? En tout cas depuis 2010 na linga moi sinanga. Depuis 2010, depuis 2003. Depuis 2010, moi na liboso, moi sinanga sala avortement na 5 mois. OK. Moi comment na 5 mois sala avortement, mais tu as ko bota ma fille nanga oyo. To ça na isiko na maboko. Alors na yebite ezali cérémonie ni pona papa nanga, na yebite ko détruire foyer ya mwana na yo. Po ozwa nini, to po o gagner nini. OK. Ya mo c'est pour cela na mike ko communiquer bino boya to kabulana nu li solo oyo voilà bino la biso to yeba registre et koleka ndengeni voilà souci na yo si tu comprendre bien Isaac kokabana mwasi na yo na mwana na yo bomesana erno so boza place moko mais papa aye akaboli bino voilà papa peut jusque la bengi yo te apesa moi conseil moi le roté papa kuta beninga ite pe en plus yo kene pa na ya niacho na poto opération na kena pa na le premier jour ya makambo wana OK jusque l'année na zone pa na yete et les choses graves tant on a solo la na mwasi to za ba mesatasi na mwasi na nga to finga na ba téléphone na ba WhatsApp no na ba voice ya boy mais comment ma voice na tindi la mwasi na ngiko déjà qu'on se retrouver pas papa à botayo après papa à botayo zo ni selo azon singa ite OK azon songo pas oncle na ngai OK papa tindi ndeko nanga mwasi ake oza numéro ya noko na ngai maman kuitu na ngai moko lobi depuis to bokola mwana lelo nde asepela oza numéro na ya noko tango noko ba teju ba kekuna olia ba lisolo na debi ndenge bandelaki lisolo na ebitama lisuti OK lisolo komaki ya voice ngana koloba lisuti boyoka ba voice oyo mwana bino o bandeko lo mais tandis que avant tout comme on a ba voice wala tozaki na lisolo o betamaki na debi OK na debi lisolo betamaki o ngana séparer na mwasi na ngai to potana na biso to ça va jeune na foyer to potana na biso to potanya mwasa kiye chéri na mwasi na ngai tala boye madame na zongi nayo mais ba décision oyo mwasi na ngai zozwa na minute oyo eza pasi mingi eza pasi azoboya koyoka ata explication et ba décision eza sous pression ya papa na yo papa biologique na yo oui ya papa pena oya botanga OK ya kosamba kutu te c'est mon papa na ngai onga na za mwana na ye na deuxième fils na ye tayi un bon moment ya ko vivre na Kinshasa yo mo ngo tsolo bawa au souffrir au salino sans intervention de papa mais papa tinda pe na classe te bon nde naza boye namoni likambo na kokosa te OK classe onga na tanga bato batanisanga ngo bato batanisanga ngo nzambe abenga na ye bango bakoko na yo bakoko na ngai ya yo koni na maboko bakoko ne batangisi na koni na mboka bakoko na yo kaka ba masolo ba mama na biso babetelaka ngai kete bato koko no babokolo bango pe na vivant yango pe koko na nga bokola ngai abana kolamba kwanga OK toza bakoko ebele tellement nazali yo na mbonga kwanga tellement nazali ne soki alami kwanga nazali mwana mwana ne ko beyinga ndola fa belela yo ato belela yo pesa nyaso za po ya kolia ayi de lomi ko bercer yo oui ko bercinga voilà po na kolia po ebe kete na papa te mama pe basente mama pe lo malunga salaka exact donc aux amona moko kolina bakoko ozaki un peu négligé pas d'affection avec des parents directs et directement au koli au communo au jupe moi si yo au fandi na yo sali pe makuela de 2010 à 2023
papa biologique na yo o atika yo depuis un moment, il se retrouve à Kinshasa ni alobi ki aza mwasi ya âge na ote. Papa le beza moi ça âge na ngai te. La différence il y a âge na mwasi na ona yo. Moi c'est na cause na 28 ans, ngana 37 ans. OK. 37 28. Mais ce que tali boy, j'espère que tu yo au moins attends na tiza ba photo na ye ba WhatsApp tout. Aza mwasi aza nzoto fungwa. Nzoto fungwa ma azala bongo te. OK. Azala mukie. Na maboko na ona. Na maboko na nganda komi. Azala bela mukie. Ozwaka so na ye. Na zwaka so na ye taka ye taka za mwasi na. Atekaka fala na kosani. Te mwasi na atongaka couturière, voilà. Atongaka tant na zwaka ye msala ba no sala ya mwana tant na boti na moni ke non okoko vandaka aboite vie comme passe. OK, il faut au débrouillard. Faut au débrouillard. Atongaka malgré ça maboka mutu da 6e mois oyo ndeli ngezala collation na ye abi madame de façon que na ba ko zule maison to ba ko sala makamu c'est un projet pe calcul na biso. Voilà. Donc pour l'instant, tout est perturbé par rapport, il y a beau-père, il y a moi nayo. Ou à papa biologique nayo. Wow. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut retenir déjà? Histoire vraie, déjà, notre premier numéro. Le tokote non andeko. Histoire où ils a vrai, oh yo, je choqué. Bandeko peut-être dans banda ou bakantete qu'ils a histoire fondée, ils a vrai. C'est notre frère Gilles depuis, Selembaou, ici à la ville province de Kinshasa. Ni tokote naye. Abenga kibiso. La histoire vraie. Qu'est-ce que tu veux retenir pour l'instant? Bon, pour l'instant, et le kaka oyo tokoti ko maintenir que ngai, j'espère toi nanda ko pa na ngai. Oui, toujours mon là. Ça pa na ngai. Si nazala ki na mwasi, bonge bomo na ye habitude azala malibanda, moi na kuto donc ki nzoto na ngai koma lokola la mala ye, rovanda zo matela yo parce que alingaka papa na ye mingi. OK. Voilà. Parce qu'elle n'a papa na emi. Ton souci est bon. Alors, moi c'est la mona bazate, papa a détruit un foyer na ngai vraiment. Na évité ko kende ya mwasi na makambo ba yebisaki ko zanga maîtrise. Voilà. Mais souci ça que maman zonga na ndako bo continuer ma bino, c'est ça. Mais papa lobi o ko gya ko loba. Ayebisaki nini? Aloba ki ya mabe. Papa ayebisaki maman nini alobi ne maman yuza mwasi ya mwana nga mengani munasala mwana wana makamusu na pe ona na ngona pesa ete pe eloko ya kokamu nga na kamwa ki papa azolisa mwasi na nga nga na bela infection moko ba traiter ngai tala ndeko donc IBC mwasi na nga ezaki vraiment choquant et déséquilibré même moral ya mwasi na ko azora bilamba kende mbala mwasi na IBC na itangu bazolo bana yeti maboko na mutu. OK. Atie maboko na mutu donc moyete donc elekela ye mobalo ngana zakani na ndaku azakane boy papa biologique ne mutazo biologique tandis que papa oyanga azalaka ate ayaka kaka au mona beti tato 5 mois 4 mois 2 après mois un bon moment il y a absence et sous responsabilité ya bato mususu bakoko ne bazwa en charge bakoko na nga ba mais papa ya détruit foyer na ayo détruit foyer na nga na biso ba Kongo tongo kolobe komake balokio basali boy bazongisi boy mais nzambo to sambelaka pe eloko kokamwa papa na ngai azoluba na ngai azoluba na mwasi na nga ke nga nakotaka ndako nganga. OK. Nayebi te nasalaka na bimaka na nga garagiste soki leo na $8 te lobi na 8 te lobi na 8 te nzamba osunga la semaine ozanga ta $10 te. Voilà. Siko na kinda kwa nganga na kokota pona ke koluka nini kisi ya mbongo na kende kokangisa mwasi na ke koluka kisi na lia papa to na sala nini. OK. Soki koluka ko détruire papa na nga biloko nyonso papa na nga aliaka depuis ayaki ngamba kana kotikela mo. Akobe nga kende zulanga biloko. Voilà. Ata nazala kasavu na ye na ndako na zwa ngona uzonga lakini atikile biloko. Siko mo kisi o ngana kene ko simba na éviter eloko kutu na tikila bale na vie na ngande ya mwana. Malgré son absence, malgré nyonso ye, mais autant que nyonso te obi ke na papa donc fona zalaka na ye fona mais diku na suka nango abomi foyer na nga natala ki nyonso te wa bino ko tala ngote parce que ça papa ba o baloba na ngai na tel que aza papa na ngai lelo pe kuma fierté na ngai ke na zaka na papa na ngai na pesa interne voilà pe ya ko finga ma pe to finga maka franchement to finga maka ya ko finga ma
bana kingani metala boy to finga maka tata bango za na poto tata bango za na poto to tala ya zonyo donc to finga maka même si ne ba garage wana papa na bango za na poto lelo oye wana ayo yekola musala na garage tandis que na meka ko beta bale makasi na meka pena ko beta bale ba masa na ngai to beta na bango ba riki tulenge ba tseka feli ba klausi kindoki to beta na bango na l'équipe moko scientifiquement que ba ili pela que le président il a son monté ma oyo ba bana na ngai na olela mbongo ba misusu ba sana bangola ba melio ba bada na kata bale pona kozanga soutien mais tandis que papa na ngai za parisien. Papa Nangaza parisien. Déjà pour retenir Bandeko Bota la biso bako soutenir dans bas conseil, il y a aussi des hommes de Dieu qui nous regardent partout, bako soutenir dans bas conseil. Un numéro pour finir par là. O bako ko benga peyo, ba benga pour bas conseil, ba orienter makamusu sur ça la bien. Bon, numéro Nangaye Zali 089 57 943 plus 243 89 57 943 déjà bandeko bazana ba yoki histoire vrai oui comme une de ko Gilles bo mekampe ko benga pe o arrosé ba soutien ba conseil ba orientation bandeko muso pe ba bunga mwa kala ya famille ya libota wapi ba mekampe au conseil de ko Gilles parce que de ko Gilles au moment où nous parlons azana été ngo ya faiblesse makasi parce que foyer naé et je pena pente ya makasi déjà pena bien te panzani et donc moi ça zate moi na zate donc il reste seul à la maison et je ça la bien te moi ça l'appelle par la biso donc on est un peu soulager et ça la biso bien et na rubrique la biso tout comme la biso na suka ya mana la biso histoire vraie on dit qu'on vraiment histoire et ça la biso peut passer pour éviter Ninegoya sima ya histoire auto beti je sais pas ya robak Césali pour te finir na biso na histoire na yo lelo auto isko kosola yako balsa tout comme koti kozala moi moké en tout cas ba papa oyo baboti biso faut kozala fierté na bana na bino c'est tout biso bana na bino ni bali eza na l'importance si moko te ko détruire foyer mwana na yo pour gagner eloko moko te. OK. Lelo oyo au détruire foyer na ngai oui c'est bien nazui moi si mususu. Hein nazui moi si mususu à 10 ans na tina ndako. Lobi susu. Oyo so détruire. Oyo so ko détruire. Siko poto ke tiwa c'est ka on a posa ngana bala te. On a posa te ngana za la stable. D'abord papa il faut quand même kozala bien na bana. Faut quand même kozala bien na bana. Vie et soudi a été. Mutu nyonso azana niveau na ye, mutu nyonso pe azana relation na ye o nzambe apesa ye. Ya mwana vraiment na meki ko benga bino, to me ko partager na bino mwa solo oyo parce que ça ninga passe. Ceux qui na lobby nya na zaboye une semaine et pourquoi tu na lobby na na tie fufu na mino na été peut-être beaucoup na ma songe. Na message na devoir mwana na soki na ye. Na longole lamba elo na komela kana na kaye ya mwana. Na komela na kaye ya mwana na ngana talia devoir ça va ya. Soko sisi ko leo sokoli, sali devoir otali patente na yo, okoti na ndako na chambre lali parce que on a tout attendre. Mais maintenant nyo surtout wana na vivre en hôtel donc na to la na ben soni donc il kito côté. Merci beaucoup le Gilles l'appel na yo, puisque tu as dit répondre yo, déjà histoire vraie ou de qui le repère bas numéro bah on est pas contacter pour la conseil mais sois toujours fort en tant qu'un homme. Tu as bien dit que non, tu t'es abandonné depuis un moment aux Akina ba grand-mère na yo et j'espère que ta moussa maïti le local, tu sais comment gagner l'argent. Force-toi et la vie continue. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour aujourd'hui, messieurs dames, on est partout vous êtes c'est notre numéro déjà histoire vraie avec notre frère Gilles avec le biso avec le solo et puis c'est moi passé. Donc voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Si Dieu ne revient pas, on va se retrouver dans le prochain numéro pour parler d'autres rubriques. Bon, déjà,
tous les numéros, il y a Sika, il y a Histoire vraie, tous les temps, sur la histoire vraie, et ça n'a pas bien. Mais donc, on a un problème, et on met histoire vraie, mon cause de la il y a le côté, il y a profondété, tout ça, hein, de cogine. Moi, des beautés, exact, jamais kozanga. ok. Na kopesa mbote mingi na mama na ngai pe na famille ya mama na ngai Germaine Ngoma. Germaine Ngoma. Nzambe abatela yo mama abasolo mikolo ebele. Eloba pichu mwanza omona pasi pona nga osokola nga na base. Tu peux maman? Non. Occupé maman comment? Sunta qui para yo te bon maman. Nga soki kutu papa ki para nga te loba yo bon mama. Ok. Mbote kaka mingi na mama na ngai. Nzambe abasela bino mikolo ebele toza bana bino. Soki bokosala biso mabe eza pasi pona bino. Na kopesa su mbote mingi na mama lupango na biso. Na pesi lisusu mbote na Major Guy. Na kopesa mbote na Colette na ngai Machuda Mandangi. Na ebike tozala na tout le temps na pesi mbote na oncle na ngai mama na nga Zanga. Na pesi mbote ya masa na ngai Shadow Niwa Badie sans oublier Mabanza. Donc Nzambe kaka batelaka biso problème nga na côté na ngonde ya mwana ba na ebike ekoleka nango. Voilà, merci beaucoup. Si Dieu ne revient pas, on va pas se retrouver dans le prochain numéro. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fiki pour Business Trading.